Diego akufi to akufite. Bolanda explication awa ndeko depuis Paris en duplex azali bon grand frère ya Yvonne Ifete nde apesa explication wana kokamwa. Bato maele ya mokili baloba soki olien taba robosa nelongi na ye kasi soko olien mutu elongi wana ekondita maona nzoto tina lidede suka ti suka landa lisolo tolakisa kibino mwana mobali oyo Diego oyo babomaki mama Yvonne po babotola ye lupangu na mituka kasi nakosa bino te ba vérité komi kobima lelo tovandaka bo na rédaction ya Kelboul du coup appel ya poto ekoti grand frère propre ya mama Yvonne en direct na Paris a bengi magazine Kelboul pour na kopesa biso information que bazui information Diego akufi na prison asalaki crise cardiaque kasi bango na niveau na bango famille bazondi mate balingi balandela banquette po bayeba si réellement Diego akufi po soki te ekozala la pe fenta mafuba yokaye et tu vois qu'il y a piqué crise c'est crise cardiaque bon ça n'a pas doute puis c'est surtout corps, il faut prouver son corps. Tout le monde a corps et moutoune, tout le monde a corps et maman Yvonne. N'est un document à Diego Salagi. Donc pour l'instant, tout ça on a preuve à corps, tout le monde a. Il reste vraiment qu'il faut vérifier vraiment bien ce que Diego a fait. Puisque Bakoui va bien Koufi mais bon, derrière mon sous pas qu'à Tissemba un côté bon boy. Reste à vérifier. Nous avons vu que nous avons mis une enquête. Et que salama. Pour nous voyez bas, nous avons battu, nous avons battu. Parce que nous avons le général Kassongo. Les seules personnes qui ont confirmé biso. Et Diego Akoufi c'est le général Kassongo. L'information de Diego Akoufi on est outil na ba ebimi na makala. En tout cas na ebisabino makila ya mama Yvonne eza makasi po banda akufa mutu kebima na boma lelo tokomi koyoka ba information ke Diego akufi. Entre temps etikali nanu a vérifier kasi entre temps grand frère à mama Yvonne aleli Diego kasi na bankunga vedi na melompe abomeli ngai leki ayebiki wana leki ya star mais abomi kaka quand même. Ayo pomeli ngaleki osuni ni papa ayo pomeli ngaleki Diego osuni papa ayo pomeli ngaleki Diego osuni ni papa ekei